Ma Mission TV, le miroir du monde. Un père de famille a dit bana misatu et un responsable a qui paka maman naie papa akufa, il est le nez de la famille. Donc ce que tali charge ou etikali na sima ya pauvre veuve nazo senga na monsieur oyo azap oyo police wana gardaka s'il m'entend, le monsieur oyo a pontaka garde azala quand même honnête, azana bonne foi. S'il est chrétien, à Benga, Sylvano Kassongo. Monsieur le Président, le peuple d'abord. Je crois que nous sommes le peuple, non? Et si nous sommes le peuple, Monsieur le Président, alors tout ça c'est là. Quand il s'agit de na lolenge na yo, ozana boki biso na ndenge na yo. Mais okoyi ko tinda kaka maloba e ko kome pa na biso. J'ai les larmes aux yeux, je ne sais vraiment quoi dire. La police, réagissez s'il vous plaît. L'état de droit, on veut le œuvre. L'état de droit, on veut le œuvre. Ma Mission TV, le miroir du monde. Salut à vous tous, fidèles de AM TV. Ma Mission TV, notre mission, c'est descendre sur Torah. Ma Mission TV ezali liso na bino esika information ezali lito inabino koyoka ko traiter pour nani nité makolo na bino ko kita en temps réel tozali koloba tozali na UPEM Delvo esika toye pour na ko la bino information à la source, on nous a expliqué que la famille de notre compatriote Zadio, le chauffeur Obautiko Beta Masasi, Otolakisaki bino na ba image avant d'arriver quelque part awa et sika koleli nde sika toye penza to kota na famille to meka ko se renseigner ba komi na niveau nini. Est-ce que bakonzi bazali ko promettre par rapport ya makambo oyo ezali oyo elekaki Yango ma Mission TV Ekiti parce que c'est notre mission. Tous voient quelques membres et la famille et puis tout l'exabino bananaye et on va se retrouver tout à l'heure. Donc toko tana na katia parcelle et on va revenir tout de suite. Ma Mission TV, notre mission, c'est de dévoiler tout ce qui se passe, démontrer des bonnes choses et aussi montrer au public notre grand travail au service à la population. Aujourd'hui, nous sommes où? Vous avez vu les images au Kibino. Dernièrement, il y a des Congolais, on a mes condoléances na Congolais de partout, surtout de la diaspora. Au bazar vraiment touché na likambo et comme la Kibiso, il y a cela quelques jours. Ndeko na biso moko ya chauffeur au bolanda qui na ba image na ma Mission TV azala qui vraiment tiré par balle na ndeko moko ya policier suite ya makambo wana nyonso ou peut-être elika ki biso tozala ki nango vraiment te lokola information ezomaka beaucoup plus na source biso ma Mission TV parce que c'est notre mission de vous informer. On est descendu ici à la famille Esika Matanga Ezali pour nous causer la bino information na source. On est avec Papa Jacques à qui je présente nos condoléances le plus adressées et tolinga qui tozwa muke précision parce que likambo o eza likambo ya mukete eza likambo monene eza likambo toucher nation alors bolemba biso te ba journaliste tokoya tokolemba koya esika na bino te parce que et toucher vraiment population mobimba komona ke ndeko moko ya mobali babomi en plein service. Et ndekwango ezali ndeko ya Papa Jacques. Papa Jacques to pesi mbote pe to présenter ba condoléances o ebisa biso nouvelle wana bozwa ki yango na ndenge nini. Merci ayami mbote na yo pe ba condoléances to yambi yango ngai pe libota mobimba. Merci na boye yepa na biso. Bo se déplacer à cause ali oyeleki oyo to tondi bino botondi ainsi que ba membre nyonso ba lisanga bo sala mo elongo moko. La nouvelle nous est tombée, c'était les après-midi. Je me rends au culte. Nazo kende église, na komi na nzela bayebisi ngai na tindi baleki mususu bakende kotala
ngana ke koza petite sœur zaki na église sima toketi na ndako après tozongi tango na tuni batu babino c'est vrai la police eza awa il est là babate déjà na quitté sur place j'ai vu la police j'ai trouvé msala basala ki na bango kuna tozi korto kei malheureusement eza liwa eko salema te malheureusement c'est ma ba mot pour exprimer zozanga bitumba te boyoki ata te likambo moko ntongo mosusu bawela likambo bayebanaka avant mpona kozwa monduki kaka koboma mbala moko toyoki ata sango te ke moto wana toyebi ye te bato bayebi ye to baswana non d'après nos informations juste na coin ya nani avenue dite à 80 jours na avenue dite avenue Mwanda Ntsemi c'est là la précision à Telemi pour embouteillage qui makasi et na ngambo kotoyo embouteillage alors on aura appris que le monsieur akitaki na ngambo ya Mwanda Ntsemi pour aya kolekisa mituka waya bango ko ekota na kati à Telemi devant premier véhicule zaki liboso pour ya deuxième d'après nos informations à côté si si malekisi véhicule qui mati aye si ma véhicule ya Zadio azo kotisa les pauvres a demandé mon frère il y a un vide tu peux pas me laisser avancer un peu bon kota so mosusu c'est autoki yangwana et puis l'incident massage ebeti mutakufi et to perdre un père de famille atiki bana misatu un responsable akipaka maman na ye papa akufa il est le nez de la famille donc ce que tali charge ou etikali na sima ya pauvre veuve mpona makanisi mayele ya dongolo miswana oh je sais il est auti wapi nini ekoti na motema ne to ebité ça fait mal. Et de votre côté vous êtes à quel niveau? Qu'est-ce que l'état yemoko parce que lelo tozali kolobi l'état de droit mokonzi ya mboka lansaki signaux signaux forts sur état de droit et par rapport à vous koyoka signal wana état de droit souci na bino ezapedi état de droit tolingi to mona monsieur Félix abanda kwa jira ngo d'abord chez nous le président Félix état de droit biso to ba témoin na ngo pona état de droit na yo. Le monsieur, c'est votre type. C'est votre policier, monsieur Félix. Il a faussé une vie. Et derrière cette vie, d'autres vies. On ne sait pas bana oiba kola ndenge nini. Le jeudi, nous avons été reçus comme ça général de la police, coup de chapeau, à Mabso Malamu. Pas tout bas quand tu côté na bango to sepe na bango ba mi biso malamu ba démarche muke ce que ça ba 20 paroles te tu as na confiance na muke jusque là parce qu'ils nous ont promis ba la que non to kota réunion to ma permis ba kota ki ba bimi to randi communiqué nous sommes confiants que ekosuka wana te qu'est-ce qui va se passer mais en tout cas to lengi to vivre yango. C'est un simple slogan. Je vous l'ai dit, M. Félix. Je suis le premier au Kenya pour dire qu'il a échoué dans ce slogan na Yalobaki. Par rapport à Bino, comment on a likambo o negeleki? Policiers wana bozali kozela nini? Ba attendement na Bino eza penzani parce que misus bazali ko ebisa biso ke et c'est à ju fuite. Et à ce net moment, qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que nous pouvions attendre encore? C'est un policier identifiable. Ce qui peut identifier, n'est-ce pas, Azaki peut-être détaché quelque part. Ils ont les listes, il y a des détachements. Ce n'est pas à moi de donner des pistes. Baza tellement outillé. De ce qui est juillet, ils ont mauvaise foi. Je dirais que complicité, permettez-moi les termes. Et par rapport, il y a un numéro vert au balance qui besoin qui quand même information on a balance qui numéro vert pour na batonio soba enquêter moto akomona e abenga la police pour que bio erozwa qui information ana okaki na sepela ki makasi je m'attendais à cela après qui deux numéros d'ailleurs pour prendre précision on a qui très très bien
ala pesi deux numéros na sepelaki nango na bandi déjà babandi ko benga bango déjà je crois que bazo benga bango déjà ce qui nanu te ba benga parce que biso souci na biso ezali moto wana biso ka famille te population Congo mobimba ba mona ye to yeba oyo ko sa malikati na yepe selon mibeko ya mboka ndenge sengeli to senga eloko eza ndewa mibeko te état de droit c'est ko na mibeko alors ye wana pe selon mibeko na bino kosala yango bo kosala kati na di mo to yeba ke bo arrêter ye bo kangi ye bo punir ye selon mibeko na bino ndenge sengeli mais soki ko jusque to kundi 2 3 4 mois 5 mois à mon anité nandimité pona ko ndimangote c'est pas un fugitif ce n'est pas un électron libre c'est un policier identifiable nazo senga na monsieur oyo aza oyo policier wana gardaka s'il m'entend le monsieur oyo a bontaka garde azala quand même honnête azana bonne foi s'il est chrétien s'il est religieux s'il est croyant bisote abenga Silvano Kasongo aibise que c'est mon policier à salaki yango c'est tout ce qu'on demande. Moi, de ma part, je peux peut-être demander à ces messieurs-là, le policier, de ne pas voir seulement le numéro ou appeler, mais de voir ses enfants, la grande famille qu'il a laissée derrière lui, ses enfants qui sont en train de réclamer leur papa, qui sont en train de pleurer, d'écouler des larmes douloureuses. Otoyebi même pandenge ni tokoki kolobela yango eza sangwa pasi sangwa mawa otokoki kozwa temps peut-être mingi penate ya kolobisa papa Jacques toyaki na source pour que totalisa bino que ma mission TV notre mission c'est d'aller partout là où il y a le signal d'information pour vous faire découvrir qu'est-ce qui se passe au pays biso to sepelaki na état de droit et état de droit tokozala na souci nango mingi komona ba œuvre nango comme dit papa Jacques tokolinga to témoigner ba œuvre ya état de droit et ça fera vraiment quelque chose de bien bobengi biso vraiment ebelé et binomoko bomoni ndenge nini tokitaki awawa et ça c'est la photo de notre frère qui est parti. Ça c'est la photo de notre frère qui est parti. J'espère que bozo joie. À quel âge comme ça? 35, 36 ans. Oh. Il a laissé combien d'enfants? 3 enfants. Mi baleba na kelasi. Je peux dire que kelasi bango est katani bona sipana sikasiko. La personne qui était à la recherche de leur bien et Kambongo. Le jour qu'on l'a tué, l'un de ses enfants est à l'hôpital. Papa ko Lukambongo. Pour ko foutre la mwana na hôpital babomi. Ngana zo senga na mokonzi ya la police topé bakonzi ya la police ba policier na biso to zo senga plus to éviter ce qui rééducation to éviter ce qui formation mosusu pour la police on ne sait plus identifier est-ce que ezali farde s'est converti na police to ezali la police mosala ya policier ezala kapenza nini ba meka mpe komeka kosala ba sensibilisation wana batu ba banda koyeba policier musala ne ezala kanini parce que lelo to komi komona ataka rapona ko beta masasité ozomona ke policier azokota même na champ o eza yete na carré o eza yete mais parce que il se retrouve na munduki parce que il se retrouve en tenue et il réagit mal et il fait de bavure et zo sala pasi alors ba konzi ya la police bo meka kosala quelque chose ce qui biso tozo sala musala oyo tozo linga musala et que indépendance à la élargie na makambo ebele voilà pourquoi tozo ya kosala yango pour la kolakisa bino et puis bozwa ba décision o eza makasi des décisions impopulaires pour que population mobimba azala na bokebi na makambo nyonso ezali kokoma papa Jacques un mot peut-être ba association à ba chauffeur poto mona kapé ASECO ba moni binoté topé bo monani na bangote peut-être bazagi na souci na bino le numéro na ebitende. Non, nous sommes pour parler parce que l'un d'eux les lots tozaki nae tozaki na moko na bango batindi ko tinda na ba continuer c'est sûr que tozanga kuta na bangote on a rendez-vous avec eux demain dimanche de ce qui ba ito so na bango bandimi ko accompagner biso babi que c'est un de leurs c'est dans leur droit porte ezako fungwama
pour ceux qui veulent nous accompagner. Pour que la justice soit faite, c'est tout ce que nous cherchons. Et un mot peut-être na Bakondi o Bazali Kolanda, surtout particulièrement le président de la République, parce que l'un de sa population, l'un est un peuple naé à Koufi, parce que papa loba qui le peuple d'abord, peuple naé moko à Koufi. Et ça il le kola ba toucher pe moté manaé. Monsieur le Président, ceux qui Kaza di peut-être voter qui ont été au place Wanate, il est parmi les gens qui t'ont voté. Oza le père de la nation, toutes les familles, il y a RDC, les lois, je pense que Bisso regarde à tourner plus vers Yo. Yo n'a pas sa impulsion, Yo n'a pas sa mondor na yo, et sali na yo, sali na yo, exécuter. Mais ce qu'on a ici, tu peux regretter ma casse. Tu as confiance au décevoir Bissoté. Ah, le peuple d'abord. Je crois que nous sommes le peuple, non? Et si nous sommes le peuple, Monsieur le Président, alors tout ça c'est là. Nous avons liboso été Bissoté la batatoli pour na mandat na yo. Il y a état de droit na yo. Il y a le peuple d'abord et puis les nantis après. Donc, quand il s'agit de lo lenge na yo, ozana boki person na ndenge na yo. Mais okoyi ko tinda kaka maloba ekoko mepa na biso. Okotinda biyano ekoko mepa na biso. To senyo yamba biso te non wana qui passe belé. Mais ce qu'on te demande seulement, t'as la famille. Dites un mot seulement, pas autre chose. Loba ka loba okoloba yo en tant que mon continent mboka pona o Italie makamwe salami ao. Oyo eza cas d'école. Ceux qui opinent makasi peut-être à la longue, il faut ça les massouté. Mais ceux qui opinent makasi, nous risquons d'avoir un yakokuta mususu, babomi susu bato mususu. Natondio boton, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Merci pour l'instant, on ne peut pas couper ça bas programme, non? Non, le programme serait trop tôt. Le programme serait trop tôt, pourquoi? Parce que Ezebembe y a l'État. Nous attendons d'abord qu'il y ait la réquisition, il y a main levée. Dès que Bapesi Bissou Yango, à ce moment-là, tu vois ça le programme. Mais tant que jusqu'à maintenant, nan Bapesi Bissou, tu vois aussi Mbakorte, tu vois ça le programme. Tu vois là, Bakondine, Bakosa, Bayosalela, Ndenge Bazako Bengela Bissou, de tous na bango, so bakomi na tango ke sikobo ya kozwa corps, bo simba corps, to ske to sol na bango, wana to ko bengi sabino. Na lakio na kobenga yo ozala posa programme ko diffuser yango peut-être en primaire. Merci beaucoup. C'était Papa Jacques, l'un de oncle, hein? Un cousin. L'un de cousin. L'un de grands cousins, il y a Papa Kazadi, Obabengi Zadio, les chauffeurs, Otolaki Sakibino na ba image, Autaki Koti Kabiso en plein service, Akoufa qui est mon côté, Akoufa qui est la cliente. Pour plus ample précision, la cliente là n'est pas encore morte. Ah, okay. Il est à l'hôpital, il n'a pas coupé pendant ce cas-ci. Non, c'est Bissoté. Ça vient pas de moi, ça vient de la police, cette info-là. Ça vient pas de moi. L'info vient de la police. À Zouaki Bal, c'est vrai, il est quelque part dans un hôpital, à Koufa sur place. Merci beaucoup, c'est vraiment important de vous préciser. Et l'autre fois, tu as une information, selon Otozoa qui sur place, bateau ba témoigna qui est événement et les cas qui ba témoigna qui est à Koufa qui y est na cliente. Mais actuellement, le code Tokita qui n'a source pour nous vraiment pas précision avec information pour nous Sabino, tu es préciser bino que cliente a Koufité Azali na kati hôpital il y a quand Kokolo selon la police. Merci à vous tous de nous avoir suivis. C'est triste cette nouvelle. Ça fait mal, j'ai eu des messages de partout et Motonion sur Alobaki Azali vraiment de cœur. Alors moi, je
nakozela programme soki nazwi programme nakodiffuser yango et puis bokolanda bino nyonso oyo bozalaki mpe na besoin ya kozala de cœur na famille oyo bozali de cœur na famille boza mpe na besoin ya kozala komona likambo wana ndenge nini ekoleka mpe baorganisation nango après le programme ekosala peut-être esengo mingi tomonake biso nyonso tokutani ata toyebani te mais tozalaki quand même tout autour ya cercueil. Mes condoléances encore une fois de plus ndenge tolobi tout à l'heure que moko ya population topé moko ya peuple ya messieurs le président Félix Tshisekedi, parce que le papa a dit le peuple d'abord, vous avez perdu l'un de votre peuple. Alors essayez de réagir, notre président de la République. C'est mal, ça fait vraiment mal. Tant qu'une maman, je réfléchis combien des enfants vont rester avec une grande douleur de savoir cette information à vie, parce que ça restera comme l'air témoignage de la vie. J'ai de larmes aux yeux, je ne sais vraiment quoi dire. La police, réagissez s'il vous plaît. L'état de droit en fait les œuvres. Merci beaucoup. Ma mission TV, le miroir du monde.